grand comédien mboko baleka mo inabete ko ba futa rabato na ebité d'accord ko futa te parce que mon producteur na biso oyebi basa ba immeuble bango bazotonga bango ba jouer raté dans ça a tournage n'explique mbali ya poto tam subalinga bima na bana bino bo encadraka yo bima na combien na kata groupe na 30 dans mboka ndeza wana ezo permettre ba artiste te ba évoluer kiso kwanga ku yo moko komisombela te mbote na bino nyoso bandeko balandi masolo ya kin Rebecca la Servadi ya yeli bino susu lelo na oezali masolo ya sika na mutoto ko beta ne masolo boyebi très bien na kombo ya papa mabolongo mais abe azala rappel na vrai nom moko bo o bato belé babosana non peut c'est non mbote puis le reste après bonjour papa mabolongo bonjour maman na ngai na sepel vraiment au monde oli sozonga la boy salinga plaisir kombo na yo ezaka mabolongo to na kombo mususu botama kombo na ngai ma papa mabolongo bato so bayebi mais couvrir ko non na ngai yo maman abota ngai eza Gerno Ndudi on a une famille Gerno Ndudi mais mingi mabolongo. Ok, Gerno Ndudi donc papa mabolongo wana eza kombo azwa ngo pena na scène era zo sa musana ya fuka mamingo banya ko sala mingi rodi ya kofuka mayamba benga mabolongo te ça kutunde ngana te origine ya kombo wana eza tellement mulai donc c'est-à-dire na vandra na otala na bi bon théâtre na nda une favela lomba bi théâtre ça lokwa nzoto mutamtaka na par na yenga bi mais théâtre na koza pi mabolongo sans mabolongo lokole sa mouvement te donc yango mo na tia mabolongo donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Actuellement ozo diffuser ba film na yo na chaîne nini? Ouais, tout ça na AirTag na Kinshasa, na AirTag adote ya papa na biso mukuna. La chaîne ACK, tout ça, on a toujours les jeudi na samedi, 19h30, 19h30, tout ça, on a presque jour où on a tangi. Puis bientôt na site na biso, il y a un biso, au moins de temps en temps, au moins on a biso. Donc actuellement, papa mabolongo azali na kati ya AirTag, o ezali papa chaîne ya papa na biso mukuna mais kala mingi te bo mona e na kati ya info 16 nzonzingi hein mais quand un peu ko bisa biso na kati ya AirTag wana osala ka nzonzingi yo pe to sala nzonzingi to c'est focaliser ka na ezali groupe na yo. Bon en fait nzonzingi faut to bana par définition on ko ko ba nzonzingi ngo nini mon nzonzingi ezelo esangisi ba artiste moi belé ba différents groupes ba différentes structures to kutande to tourner le wana déjà to sala yango bon pour l'instant na c'est tellement muké na yango parce que na ba raison na nga propre omoni tango c'est loko nous se sengaka ezo futa ote yango kimi na oto ndenge bon non swana wana bato mingi non yango c'est futa yebte eza bato ba futa bango ndeti nani mais kaka nde bato wana ba banda nzonzingi wana net ba dadi di kambala bango penza balona na kata nzonzingi c'est que futa bango en quelque sorte bon ba ve balona balona ndongo balona nzonzingi mais ko ba futa rabato na ebité d'accord ko futa te parce que omoni esala nga pasi na ko tanga kombo na ebité esala nga pasi comment dit ba fait na biso ko ba Charlie vie de loin ozomona nombre de fois bilongi na ekota na ba fiche nzonzingi so ezaka Jackie Chan mais rove atemisa ba pango ba immeuble mais tant on atara vaza wa ye pesa mo ndambe ko pesa mais ba degré esengela ki yango te tara nombre de bilongi beta tour na victoire omoni longa ve na kalu ya makalunga tata bilongi na ba combien de febima na ba fiche mais na ebité tout le monde na kaboete wana o websa bango directement batika na bango nzonzingi on peut simba na ngote futa na ngote te batika te ça quand même doit permettre moi muke kota mais souende za ke ba producteur wana ba améliorer façon na bango parce que on a ba producteur na biso oyebi basa ba immeuble bango bazotonga bango ba jouer raté bango ba yaka na mbongo atie peut-être ba kashango na ebité maman na ebité yo lo ba o le kapena mo ba nzonzingi on ba kasha nzonzingi on zala na combien et zala peu ba combien pour na bandeko pe ba Hollande bino ba yebakati omoni si on est au salaire à moto même papa anda ko misusu balinga te ba salaire ba ko cacher des mains non na ebité peut-être exemple ba pas chat ba tourner ba film international na bango là ils ont nzonzingi parce que benga quelqu'un ndeko wana ba cacher moi likolo mais surtout obi to tsaka ba oyo to mona ka mona ko ba nzonzingi ngaka ka o bomona ko to mona ko ko za c'est que so boy c'est qui a $20 alors te $20 muke bon non on dit matika moi ça m'a pas ça m'a $20 ngala lo ba na vérité parce que bela ba benga biso ba biso na ba artiste to kutana ba en coulisses ba biso ke ba nzonzingi to sala ba futa so ka $50
peneza vrai na ndimite ko boya ngo te wana ozolika siko olobisa ngai montana na mayele na kopana kwa mayele en tout cas il s'appelle la senti mayele na yo mais yeba ke ba o bande ko pa zo ka monta wana bazali ba o pa zo ka sena ngo bazali ba o pa zo ka plus ya ngo bazali donc eza mutu na mutu seno c'est ezana ti artiste ayeba na été na ti artiste wa bima boya azune $20 nde na lobaki mais o ayeba na ki azu $50 koyeba na ezaka ndeni koyeba na faut pas saper mon chance ayeba na bon yo mutu koyeba la mu koyeba ni faut pas ça chance mais non ça na premier jour na la mu ka jouer à théâtre ngo o ala abota mama bimba bike ye robota mwana ane Maria ba bisa pa pona Yesu abi yo robota mwana ya kozala artiste nani yango mwana so abota makeza na mukolo moka munyoso na premier jour ya répétition na premier jour batela la caméra na ne ba mbinga na mission ba donc premier jour ba mba mon émission de ça pour mutu nyonso donc ba ndeko nyonso mutu ça dépend ba comme moi je sais que tout le monde sont des artistes mais mutu quand même azomeka na oyo mukiba zwaka wana meza o esengeli parce que zo permettre artiste ba vivre te artiste ba comment ba mandia artiste vraiment et comment artiste et comment ba matolo vie comme ya kosenga wana faut mon les artistes na biso ya Congo mingi oui évidemment parce que na Congo yebi musango na samba producteur bazate bato ba kotia mbongo na bango kasi zo ba bengi ba pende autour ba $50 aux Unis. Eza pona bino ba artiste boleki le koso mingi ya mona ba producteur pe ba koma bango kima bino ba koma luka bosa ba bilo na ba ndenge na bino bo bima na ba ndenge na bino ya bo évoluer. Mais tant au producteur soit disant tiembongo na yanje le but bo tourner après si bino dans sous cachet $50 to $100 par exemple au tourner à kanyo tam sous 4 jours une semaine il y a tournage hein $100 yebisa ngai tant na occasion na ngai retourner lo na ngamoko na yebika ngamoso na tourner na sisi ke Chine ke boezongi betezonga poto na ko se retrouver na moi $800 $1500 2000 3000 na okete na na vanda bo le quoi comme producteur na non ouais to na na ko v kabela nga 50 na ebite yo produit mutu mo sisi ke poto mo mutango benga ba kala ngata 50 na ko kate mikolo mo na teke donc o ba rendre so tâche facilité. OK, merci beaucoup. Donc quand on a kata masola nzonzingi avantage nini ngo penza yo trouvera place wana. Ouais, bah avantage les alliés là on a un avantage et des avantages nango. Ani dans nzonzingi avantage ça que déjà na pona biso ça dans le monde au niveau international parce que et kendra ba mboke belé hein zo ke ba Italie zo ke ne ba Canada zo ke ne kendra ba France bisika nyonso yo bande ko na biso pe bazali bazo permettre ko mona biso ba tika biso kala pe zo permettre lisusu ko teka image ya mboka parce que permettra que tant to tourner des places to zali bande ko na biso ko na bazo mona to za kasavubu to za makala to za ngaba to za boy vraiment avantage nango ça elongina nezo ke na ba niveau libanda na moi muke ko ta peso permettre que to vivre vraiment ndam. Mais si le wana te belé ya artiste ba pona pena nzonzingi o pena batinga manzonzingi ya ke so bisi bango tika nzonzingi o tika te surtout bino ba artiste mibali pona nzonzingi bande ko fungola bino mabala na poto basi ya bien ba mama bien wa poto ba olanda biso da bazaki mo ba bengi bino alelu a bengi a luki numéro na yo boya banjo linga yo moko a coacher na yo pe sabiso zaka na mwasi na poto to yo zwa no pe chance wana te beat no ya musalo yo to ya kosala ba film wana beat ezana ntena ba lingo na poto c'est obligatoire te que faut lingo na poto to sala ka omoni ba biaja makamba boyende to sala ke bandeko na biso basi ya théâtre ba conseiller mo lo bandumba na ba mona ka comme ça théâtre ndumba bo mda sa a tournage n'explique mbali ya poto tam suba linga eto mutu mo ka ye ayibika ke no ba linga na poto non eza yango vraiment te mais moi m'appelle les kotaka nango ya ninga normal les kotaka mais kolobake moi cité ba relation et font la même relation non c'est pas ba relation donc ils font la relation là no malembe ba appelle yo kotaka wana yo no yamba penza appelle mutu mote penza bengi abi vie ma papa mabolongo na bengi a parti peut-être ya mboka boy na lela au fort no selo makambo ya poto banini yo penzo ya mama appelle bon oui non c'est le makambo ya poto le bama mais na lingi yo to comme mama sambal te wana bombi wana ba secret professionnel ba secret professionnel ni ça ko zwaka ngo hein tonton mwinga azwaka ngo abone koloba bon ça va basé belé na poto je comprends te eza bongo te siko ba numéro eza wana ba ko benga bandeko bon pona se peso bandeko bo se pe na nga ba besoin na bolinga ngai ba numéro wana bo benga comme ça na yo sabino na le cas na yo sabino. En tout cas, tout le monde est dans un groupe normoko dirigeaka, mais quand on peut belé à barter, des bozana, gêne, beauté, tous ces vandas.
ero diriger place ba fille basé belé pour ça na bino ko ma ko bima na ba na bino bo encadraka yo bima na combien na kata groupe na 30. Non ouais, ça te ouais, ça pour c'est qui ça. Et puis malobe bima liboso ya onde kangama. Te moi sans ça mo pesa là, moi na comédien. En fait, n'y a pas biso et là on sur na beat na cause mutasela on a objectif au mutaluka atteindre. Je ne crois pas pour lingabasi il faut zara na groupe to faut aux artistes. Omoni tinga pe na ebi vena ngamura mécanicien, ane mécanicien mana basi 4 ezate passer à théâtre, ezate ka tam so faut artiste na mukuse po za na via kolinga linga. Eza c'est une éducation na ndingi mutazeli na ndeboso mutaka na mwasi na ndako. Donc obligé faut linga libanda non. Bon est-ce que bino ba artiste boki par. Moi c'est na ndako mais ça fait partie ya ba succès na bino moi c'est na ndako mo que linga Michel plutôt Micheline Olingi kuna Laetitia Olingi kuna po matisa. Eza ko monter na ina so ke ba ebiso na ina so ba show art ba ebiso na kata kurana il faut ko linga rabasi na arte na ina so ke ba otangiso ba webisa yo ba joueur aboye basara aboye succès ezo faire partie na musana yo ko yeba na mukile ba yo mais koloba ke basi on a bien moni elozo boma biso ba artiste congolais tozo fertilité nde to tali boso moni ezon artiste mususu zo mona azo le en télévision soué na ezaka bato ba fi banda ko linga ya moni wane koki or eza métier eza art mobimba o to salaka na net nga na groupe na ngai nazo na question na yo na groupe na ngai soki na ba fi bazali ba fi bazana mbali na bango donc te côté wana aussi mbaté eloka ba luka bango moko même ba longwa tuna bango. Mais rôle ba mamba ina pesa bino courté tout ça est-ce que yo assure que bandeko nyoso basala théâtre penda ba to landa na ba télévision na biso na kina ba internet tout ça assure que ba leka na ina te pas forcément pas obligatoire te comme ta leka ina et ça juste omoni eza mutu moko te ba ke aibo obeta balle te OK na école de foot moko mo ba beta ba lozara footer donc ina ezara pona ko encadrer. Hein, ils apprennent à encadrer ba talent ou mutu déjà za nango. Alors et na Congo nzamba pesa biso toza bourré de talent. Ta bande ko ba gagner ba concours même la musique, ba leka nil pas. Donc on sentir que Congo toza bourré de talent. Donc ça que c'est obligatoire te que bande ko ba chance ya ko leka yango. Dieu merci. Ba o pe ba zoate ba exprimer talent na bango ba ze belé on amboka na biso yebi. Na grand comédien mboko. Ba leka ba ina bete. La plupart pe ko to ba tam su ba kangi na mboko, tam su ina ba kendate mais ina très important parce que sont encadrés yo les opesa yo forme nini yo ko sela musala. Yo leka na ina. Ouais bon koleka na ndenge ya kotanga ke nganda kiosiste mais ba formation ina tozwa. Tozwa formation. Oko yango pesa rapé ba tout ozwa ba formation libanda ndo. Te moi brevet zali, moi brevet. Ya rozolo bana Congo ba talent zebele ba tozana ba grand artiste ba sala l'Europe ba tebele ba sepel nango. Pona nini na Congo kaka même Congo ngo place ba talent zebele mais quand même Congo ngo ba artiste comédien na biso ba kenda musika te ba avancer raté ba limité en fait na marambo belé. Ouais, bah artiste OK va OK mon nene donc artiste nyonso on ngato se limiter côté comédien na bi artiste comédien ba avancer raté do ba théâtre na biso et zala na ampleur tel quoi ande to mona peut-être ba nigérien moni voit même ba ivoirien kako bazala na ngambo et ana mboka début so mon artiste un mboka na sens nini oyebi ba groupe nyonso mona le TV foot à chaîne. La plupart, donc, 80%. Bah foot à la chaîne à télévision, bah foot chaque fin du mois on foot à quelque chose. Mais bateau yozo kanisawana o yozo tanga bande on a biso ba nigérien, bande on a biso nini. Bah ebi kuta musu na tshelo kona Congo te, ebi ta kuta ke chaîne ngoli la kisake ezalaka. Bah la c'est gratuitement, bah ote 8 fois na mukolo, mais yo ta musu foot mba choka 2 fois diffusion na rediffusion. O foot pété ba le rishote. Mais tala siko bande ko musu. O senti ke ba go ba yawa, o mane ba yamba bango. Yo kasi ba comédien ba sala ba kombo na ba gauche. Ah ba gauche sur abimia na ebité. Hein? N'habite ba phénomène là dit sobe ba c'est belé ba fiston ça ba c'est belé ba ngonyos mais bana je pas souvenir bango ba festival ça la maka ba au monde festival ça ba préférer ko ben sa artiste libanda ba teli bango logement makambe belé mais ce qui na kati ya festival na ba jipe ba artiste comédien ba côté ya biso ba côté na kati au monde tamso ya biso au monde va tamso $100 mais ya kuna au monde ba cacher ba 3000 ba 7000 ba 15000 non et dans mboka côté mboka ya ngwana mboka ndeza wana ils ont permettre ba artiste te ba évoluer tout monde ngo même na côté musique au monde ba chaîne na biso ils ont beta musique ya ba nigérien et ça li que excès de robert yango et ça
que bato bazoyoka yango bazokanga yango mais ya biso awa ekoma soki phénomène batie quelque chose te na chaîne ekoleka te donc eloko ezokasi mais côté na biso baartiste eza ke tosala mpe effort te ya koperfectionner art na biso moi lelo oyo technologie ezoévolue na bamboka ebele na libanda bandeko na biso mosusu na bachaîne mosusu internationale bataka qualité ya eloko mais biso omona bosala botourne na caméra moko mabe ejuele ya mabe tozorespecte te tozocensuré makambo na biso tosalaka te e ezoboma art na biso donc tous les deux côtés toza na sens ya responsabilité wana. Mais raison pour laquelle oyo ezali ANTPC ezali moko ya ba association ezo réunir ba artistes comédiens nyonso ya mboka na biso ba bimisaki likanisi ya ko voter président oyo akozala valablement wana mpona komeka mpe kodéfendre ba cause nyonso ya ba artiste mais tomoni kaka na likanisi wana ecréé mpenza mama na division na monde ya théâtre na minute oyo monde ya théâtre koma rouge donc bato bao soutenir président Saïsaï bazali bato bao soutenir président Modero baza président Bodo baza siko na minute oyo yo tant qu'artiste po tomoni président Saïsaï ya uti ya commission ngo comme eloko moko penda muta ko bimisa o eza ba finance na ye ba force na ye nyonso auti ko lakisa ba instrument oyo akoluka kumba penza ezali mandat mobimba ya ko diriger un TPC wana yo soutenir nani pozo soutenir nani jusqu'à la pour élection ça la minute. Bon na ko ba kenga na soutenir vraiment kota za na PC Mbote président donc candidat nyonso c'est pas candidat ba benga bonga ne wana candidat Fiston Mafinga Saïsaï donc tozo soutenir ye. O soutenir ye pona nini pour aller ça yo. Ouais, toi ayamba na moi publicité moko lia moi cash moi écoute tant que nous appelons ça un deux ou trois fois mais à moni na makamba beba soutenir mutu te mba soutenir projet mutu na vision mutu na makamba boye normalement au moins bilan c'est un sentiment zo soutenir na élection elo ba bengi élection ba soutenir mutu te mba soutenir ba idée na na ba vision na ye ba idée na eza nini na landi président ça moni ANTPC exista bato bayokaka ANTPC soki artiste akufi soki matanga nde boyoki ANTPC ezalaka mais pamba boye waya nayebi te oyo akoprouve nga le contraire alakisa ngai yango ke ezalaka na likambo nini yango esangisaka baartiste soki liwa te soki artiste akufi tokenda tokutani kuna osanti botya ba $10 ya cotisation bosala boye nde yango esalamaka mais nalandi président Saïsaï alobi nini na bapremi baprojet na ye alobi non ANTPC efeza na bureau mais comment revivre dans une association ya baartiste minene oyo esangisi baartiste nyonso minene ya théâtre populaire na cinéma oyo yebi ya mboka oyo ezanga bureau bakendaka wapi na bureau ya groupe Simba oyekuta nani Chief Lule avandi wana azaka secrétaire ya groupe na bango mais directement akoma pe ya ANTPC mpona nini choix eza te eza bureau na bango eza bureau na bango ozomona c'est ça. Le président Saïsaï a dit qu'il bureau. À 5, premièrement, il faut que le bureau soit bureau et biso moko artiste. Imagine que l'heure où ça n'a mis 5 artistes pas coutana. Ton chef de l'État directement bien ici artiste ne sont pas moto coutana. Ton ministre. Sur la bito beaucoup dans siège na bino. To kena bureau lombe Chief Lula zate. Abimaki na fongola. Donc biso to tema le bana to komo zati Lule a ruta na fongola kota wuti ayero. Non, là ouais ça pas bien au moins. Tout le monde a bureau, tous a bureau, PDD répertorier un groupe théâtral. Combien de groupes sont dans le Congo? Beaucoup de président Massoum. Dans l'année une fois dans l'émission, Alba a habité. Nombre de groupes théâtrales existent dans le Congo. Il y a des associations, nini. Il y a un peu de ça, il faut qu'on répertorier un groupe ni ezali, groupe ni ezali raté. Mais troisièmement, qu'on couper ça même un groupe où monsieur Yamike, la chance, il y a quoi un kokota na katia structure. Ok, mais parmi les plans de société, à présent, ça est tangi. Mais un plan moko outi ko lobango tout à l'heure kaka na émission na biso ke ba théâtre na biso leka na télévision ba foutela ngombongo tandis que ba to libanda leka ba foutela ngombongo te. Mais nga moko personnellement na solo na président Modero boy. Ya loba ye penza parmi eux ezali plan na ye parmi penza ba biloko fo bundeleza diffusion ya ba théâtre congolais na kati ya ba ni na biso que ba foutaka te. Sko o voté te. Bon, eza projet na ye pesa bien mutamdaka na projet na ye ouais les kaka mningande et c'est pesara mais au moins non c'est pas tellement le vélo au moins on a habité ceux qui va na sens nini mais quand même les questions faut na répondre au moins eza mabete
eza mabe te koloba yango ndenge olobi ke président modéro président koto oza bambote na yo vraiment biso osali choix ya président Saïsaï vraiment adondone kiti wana. Pourquoi muta hésitera te muta hésitera te pata candidature tant babeli candidature boya kotia aya te muta mwana ka sasa tovani soki 2 mois mobimba sa candidature ya mutu nous sentir que ezaki nango aspiration ya mutu te muta vanda ki na ebité bilom si akata to créer ka polémique kombo pe sala ma kombo pe kota ba to tikata histoire que to zara ba candidat yango wana et quand même tant que tu es président quand même faut poser dans moi loko te to pona pe moi loko c'est que président modéro azane lote na la belo te ngala bika ke non moi loko ne ni ve na ngai yan dimanche na loba ki so kwanga ku yomo ko misombela te bon nde soki talaka mais kaka na bato bazo luka ba voter ba président bino awa et bato ba ebisi biso ba bibotika na bino parce que président Masumu bango nyonso batel kolana ba ebisa biso to voter président Bodo ke président Saïsaï obimate Saïsaï obimate modéro obimate yan dimanche obimate bango penza bango ba influencer ba artiste nyonso ba voter Bodo wana to bom élection to bomango soki déjà na bato muta ko bimana déjà o bato déjà balingi abima mais moi ozo bosana eza président Lombe eza président Masumu eza la yemoko président Bodo eza bato nyonso wana baza ba artiste aza en droit ya ngait ngana bika na voter nga Saïsaï na ko bisa pe bato ngapena za bantu nga na yebisa rat so na kutenda ba masa mzu ba tintin ba mzu ya bo voter président Saïsaï Barbo ya Saïsaï balobi moi défense pas président de la République pas Bengsi Bino moi défense moi français tout ça président Saïsaï belo te français te bon ndalo ba français bino ba artiste bo mo na onde mutavanda na biso nyonso mutu oto yebika kota kuna na mo facilité za yete ya président Saïsaï na yebite nango so Bengsi na ndako président ke jouer nango so moi en plein air boy ba telemi ba tondi boy président ma ya benge ya pa ya continent président Masumu non na boy na obana kota côté on mais du moins na habité apparence tant que ça comédien mingi ça doit mutama elete yango moni za problème ba to be ba mona ka comédien za français ya français za problème te français que si ozoe oyamba une interview mo robotele micro o tourner ba question en français o moni akoki ko ba français te bato bayamba ende bayebisa biso to luka to yamba ekala mingi te to koyambe pe tango koyamba okoyoka degré ya français alobaka moni alobaka na ye français moni bilo mteza ba futilité moni bon baba so lingi muntu nga funda mbwana ya alobaka ke azana rage donc ça rend nga mno so luka bimisa français oboye biso tonto ezelo ko bumba te tonto zaki to no ko ranson ba français te mais toni ba wera na ba interview mususu ba mais vraiment le parler français non c'est ça président c'est le français qui toko makasi vraiment bon munyo so azana français parce que moni so temsi français bon un français temsi na président Bodo ba français tam so rapé côté qu'on a parlé dans bango et donc munyo ça na mutalege mugena nini mais d'ailleurs constitution na biso pesi biso nzela ko loba même lingala ngo bateka ça to kepa président de la République faut le barra français to ko lingala to ko betam na kamboka. OK, merci beaucoup to komina suka émission na biso na masola lelo pendeza ki belé je crois que papa mabolongo mbala sima to ko yamba ko lisusu pona masolo pendé concerné biso na temps autre yamba yo moi quelques mbote na bandeko nyonso balandi à partir ya www.info16.com mingi na info16 ezali chaîne na biso ya YouTube obenga pe batuana ba s'abonner na chaîne na biso. Merci beaucoup vraiment sepeli nanu makasi na ndenge boyambi ngai bopesa une opportunité oyo vraiment komanda na yemoko les cordons 16 mm on a bien vraiment bio en tout cas comme ça la chaîne qui toko bozo permettre artistes belé ba mona na ba niveau ya mikile ya poto en tout cas ba mbote belé na pesi na Londres mbote pa ya Bledar Bledar Jampi Olembo donc grand styliste aoleta mindele mikolo na ndinga liboma en tout cas ba mbote na yo koto zali s'abonner na chaîne oyo pozo ka ba information ya artiste na bika yo les makila ba artiste tara yo sans yo mo plein mbote pa ya Nicole Toulenga na France Angèle Kembi na France na Paris maman Angèle en tout cas koto zali ba mbote na yo tara sans yo à chaque fois monta kita kin 5 fois na mois moko non tango yaka chaque semaine eza semaine moko yaka 2 fois chaque semaine yaka tour moko ba chaque fois yaka mwela mbeza ngate mwelo kezanga ngate ndena oteko ba Nicole Toulenga ba mbote na yo na ozo sala na ba ozo tinda wana e yaka yango ozo sala ke to zala en tout cas ba mbote na bato nyonso ba jitan otala biso mbasima
tokopesa bino nyonso bango tokozwa ntango otanga bino me tolingi tozwa na bandeko parce que bango baza mo actif mikolo oyo yo mpe soki olingi okota na kati ya liste oyo abenga wana numéro obenga na nde tobakaka plus 243 90 523 805 donc directement so obengi bureau tenga moko so linga epe kobenga na numéro wana oyo nyonso balingi kosala na numéro wana basala nango ata balingi bakana babomanga babengaka na numéro wana esama place naza baya babomanga. Merci beaucoup la bandeko bozaki ebele penza pour na Rolanda Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Là je vais directement à la famille Pukuta mais papa mabodongo asilicité bosani eloko moko na ngaki na annoncer bandeko na biso ya diaspora ya poto bango nyonso bandeko ba na biso partout dans le monde que bientôt papa mabodongo banda style moko sika non les prophètes perdus. Donc Kalaté Bouzongo Rotambola déjà en marche toujours on a tournage on a préparé papa Mabolongo les prophètes perdus. Donc bomona ba prophète maintenant bomona eloko boité bozongo na ba YouTube bozongo na ba plateforme nyonso surtout mais exclusivité mingi bozongo awa na info 16 nzonzing bozongo vraiment très bientôt et au CP Sabino. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à vous. Je disais un gros bisou à la famille Pukuta depuis les États-Unis. Je vois Patricia Lelo Pukuta, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta, Babi Mouto à Balisik. Il faut que ça ait temps à célébrer. En tout cas, ma belle-sœur Jolina Tamboué, Betoua, Boudjibimpa, Karaneto Biso Balouba. Donc, et mariage à vous. Et Myriana Pukuta, Delphine Douboul, en tout cas, des gros bisous à vous. Mamie Pukuta, ma grande sœur chérie, sans oublier tous mes enfants, Juliana Lutete, Diana Lutete, Nathan Lutete, Rosé Lutete, Blansing Pukuta bien sûr, mais Blansing Kunku, Christelan Kunku, Papa Chris Kunku avec maman Juliette. Famille Mobimba Pukuta, famille Mobimba ya Bana Champagne, Bana Chicago. Bana Info 16 bo s'abonner pe bandeko bolanda biso libanda ya mo penzo koti pena na Info 16 s'abonner na chaîne na biso ya Info 16 nzonzing po tala penza ba théâtre bien ya soin ya propre o eza ko éduquer mas na ndenge mo bien ya mo pozongi penza pe na Info 16 ye moko s'abonner pour la na penzo ezali be émission na biso ya danger o e banotika bino toujours bozala toujours informé na maramina sezo le kanaki en tout cas marambo lo bezaka belé mais surtout banzo lo bangwawa tonton mwinga lemba na caméra. En tout cas, merci Naé. Posera toujours à tonton Mwinga la série Epchi Image Aaron Lubamba en tout cas et gros bisous na bino. Bye.